Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso in eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo meza bino pardon. Jima sala yo karata kate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana kin. Ke bana jako zape so kutana ngo KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check ovandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa Nabiso. Bienvenue na numéro ya sika ya magazine Nabiso. Banque mondiale na siège na bango ya Kinshasa basalaki présentation le 11 mai na projet ya développement urbain na Oetali infrastructure. Toujours ça là, ils ont deux projets à miner, projet SAPMP na projet PM2. Bah deux projets où on a ils ont na vocation, il y a pratiquement qu'à améliorer réseau électrique, installation électrique, il y a SNEL, notamment il y a production, il y a transport, il y a distribution. Binomou boebi que na réseau SNEL, ils ont un problème ébélé. Le problème à réseau SNEL, c'est que, il y a d'abord na niveau de production, c'est que unité de machine où il y a production, mingi ils ont na itamoro yamabe parce que maintenance, entretien, il y a installation, il y a production. Et Salama quitté Ningi Sengeli, faute il y a des moyens financiers conséquents, faute il y a mot. Tout ça n'a pas projet ébélé, n'a pas partenaire, donc Banque mondiale BI, BAD, n'a pas projet ébélé. SNELP, Azocha, Mabokope, na Ningi Naimoko, sur base il y a des fonds propres. Tozali na ba partenaire mususu public privé au que bazo ko défisabiso mongo et pour na ko réhabiliter ko renforcer ba installation et toujours rembourser bango malembe à partir il y a consommation na bango il y a courant une partie et ils ont servi pour na ko rembourser nyongo oyo tozo jouer pas na bango. En préparatif, il y a 19 ans, il y a entré, il y a AFDEL, KNB, qui est qui na terrain pour la Kosolola, Nabakinois, qui pays et connaître l'évolution sur le plan économique, social et politique. C'est l'équipe partout, KNB qui na commune ya Gombe, wako Solana bakina ba biso 19 ans après avènement ya AFDEL, ce qui pays na biso est progressé, et zongi simato est stationné kaka place moko sur le plan économique, social et politique. Boyoka bakina ndenge ba pesi ba point de vue na bango. Sur tous les plans, que ce soit économique, social, politique, il y a eu tâtonnement. Bon un tâtonnement. Tant que nous sommes la démocratie est un principe. Il y a voir tout le monde quoi. Mais tant aussi ils sont matés. C'est pas ça la démocratie. Il y a eu un recul. Mais ce que dit sur le plan économique, tout le monde nous avons déploré tant au bout d'Azaraki. Tout ça comme on a passé. Or c'était difficile. Cela veut dire que ce qu'on passe l'équipe ming na tangoana. C'est qu'il y a eu tâtonnement sur tous les plans. Sur le plan économique. Il n'y a pas longtemps, ils ont dit que dette extérieure et aussi là, tout allait bien. Il fallait serrer la ceinture. Serrer ceinture, après un moment, on va dire non, dette extérieure est scellée. Mais c'est quoi? Avant dette extérieure, après extérieure, changement à mon côté. Alors c'est qu'il n'y a rien. Bon, premièrement, impression à Liboso, c'est comme si tout ça avancé. Tu crois que non, tout ça avancé, mais n'état pas tout comme il est là. Donc, tu zonginde sima. Comme Rambo et Salamaki, l'accès tout ça avancé, tel que Bahout, tout le monde que non, Bahout est bongi, tout ça avancé, les gens ont des géniques.
bukani nango donc tozongi sufu to sala su musalo il fallait to les kango to progresser lo mususu bon politiquement parlant tozongi na biso susu dans na banezo combien ba distraction batamobutu ne ezalaka entela lobi boyo ba kanga boyo ba sala boyo donc ezongi nango susu makambo ngo to mona soka donc tozo baté nani aza opposant nani aza pouvoir donc opposant mo boya se camoufler attend na pouvoir ay koto distraire batu kota suka bomoni aliaka mbongo donc toza soka place mon côté mais tozongi susu donc tozongi pena dans la année 90. Sur le total thermomètre, disons, il y a un cannabis depuis l'entrée à AFDEL. Tous allez qui n'avaient pas rébellé. AFDEL a remonté qui situation en Boka. Mais au fur et à mesure, depuis musée, à Tika, disons, bon cannabis, ma besoin, disons, ascenseur, maison qui est en Andenge Yassé. Et qui est assez, ce qui est télémi, ils ont mataté. Ils ont quitté, ils ont battu ceux qui ont quitté. L'événement de l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont pu quand même évoluer par rapport à la modernisation, quelque chose évidemment, mais tout n'a pas changé. Tout n'a pas changé, le système est presque le même, hein? C'est le même système. Nous sommes en train de vivre un peu du Zaïre bis, quoi. Oui, il y a une évolution dans le secteur politique par rapport à la Deuxième République, hein, parce que maintenant, là, il y a beaucoup de partis politiques, il y a quand même la liberté d'expression, les gens parlent, les gens se défoulent pour dire ce qu'ils pensent, ce qui ne se faisait pas dans le temps. Ce sont des avancées qu'il faut vraiment tenir compte par rapport à l'évolution du pays. bolandi bakina ndenga bapesi point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozo conseiller bino bakonzi ke eza nango important ya kosala guerre parce que guerre pays ke na liboso te na guerre au contraire pays continuera na kozonga sima Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa batu mingi na milieu professionnel bazara na tendance ya ko discriminer baninga na bango et surtout que ceux qui azali handicapés to pe azali mutu ya tribu mususu bien ko kozana ba problème mususu or attitude wana ezali malamu te na milieu professionnel. L'équipe partout KNB sali constat na ba société belé batu bakoma na discrimination na milieu professionnel okomona mutu mususu azandungu soka komeli biki wana muninga na yemo asimba ngo ezate azobanga azoyoka muninga na ekele mutu mususu akoza asa na eli kukuma mais tanga zoloba baninga na ye ya musala bakomi ko sekaye en tout cas yango to kitaki awa na commune ya Gombe wako tuna bakina pona nini bongo et c'est monsieur. On doit, s'il est vraiment, il est évolué, il est intellectuel, on peut le prendre sur le plan professionnel. Il peut travailler, il n'est pas dit puisqu'il est bloqué. Vous avez peur de sa peau? Non. C'est un homme comme tout un homme. Il est habitué de travailler, un homme de Dieu, il doit travailler. S'il est intelligent, il travaille. Celui-là qui dit qu'il est bloqué, non. Mais bien sûr, il a une difficulté de parler, d'écouter même. Mais c'est naturel, hein? Vous pouvez quand même suivre, bon, vous pouvez quand même l'accepter. Non, non, non. Moi, j'ai donné les conseils, je dis là, c'est pas gentil. Il faut accepter tout le monde. D'après moi, il y a un manque de connaissances. Parce qu'un handicapé, ndundu, ou bien mutuazo bégayé, d'une manière professionnelle, il a tout comme mutu normal. Bon, à ce que rendement naé, c'est les connaissances naé, il a un rendement comme mutuazo normal. Et discrimination par le cas il y a ndundu. Pour naé, ils ont handicapé été à travailler. Et ça, c'est que nous sommes aussi big naé et que nous pouvons comme ndundu. Soit mutazo bégayé, ils ont empêché Batmaninga Moussouté pour l'évolution de Moussala. C'est une personne normale, c'est seulement ils allaient handicap oyo des fois à Botaminango. Moi je suis bègue. Okay? Ceux qui au Talina, il y avait à Athènes un psychologue, Démosthène, mais il était le meilleur orateur à Athènes. Okay? C'est un bègue. Alors qui est le meilleur orateur, le plus grand orateur en Athènes. Donc en fait, ils allaient bon. Tu vois bien une discrimination pour la bamosusu. Et pour la bamosusu, ils allaient complexe. Okay? Et il n'y a pas de discrimination dans l'aspect où on a. Ils ont des motos. Bon, par exemple, Ngana Zabek. Et ceux qui n'ont pas Batubaseki Ngaï, Batubaseki, bon, est-ce que Baseki Ango
pour nous considérer qu'on a mis dans bango ou bien basei kaka pour la côté ambiance. Moi je crois que le problème basé c'est pour la côté ambiance. Bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. En tout cas discrimination eza malamu te na milieu professionnel. Mutu nyonso za capable ya retravailler. Ceux qui mutu na compétence intellectuelle. En tout cas eza nango teke azala soki ndundu azala soki koka azala soki baba. En tout cas soki azala batu akoki na eko sala. Eza teke asala bino bo sekaka wana eza complexe eza kitoko te. Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie, kanga photo buka kingo seka moke. Tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB yana jeu. Nini esalaka na couple oyo basali bambule belé bazobota te mais une fois bakabwani l'un de partenaires aki robota libani. Premièrement, il faut savoir que ils ont la raison est belé. Oui, qu'on justifie. Mais parmi les principales ou l'unique raison que justifier incompatibilité il y a modèle wana ils ont auto bengi glaire il y a moi si ok ils ont réagir na spermatozoïde il y a mobile na sens ni ce qui nous azali azobotate il peut arriver que pour une raison ou pour une autre glaire il y a moi si mususu ezoboma ba spermatozoïde nyonso ya mobali. Mais ekoboma ba spermatozoïde ya mibali nyonso te glaire wana ezoboma spermatozoïde ya mobali wana pona nini parce que moi si wana azobimisa auto bengi ba anticorps contre ba spermatozoïde ya mobali wana principalement eza incompatibilité ya modèle wana qui peut justifier que moi si akei na ngambu na akutani na mobali mususu oyo aza immunisé contre les spermatozoïdes naete aboti mobali pe à quel côté nae et que akutani na mwasi oyo aza immunisé contre les spermatozoïdes naete aboti. Maître Hugues Gelezi a expliqué na micro ya KNB nani o aza na droit ya succession ya lopangu tope ya eloko mosusu soki papa akufi. D'abord, il faut qu'on retenir une chose, c'est que en matière de succession, Nambo Kanabiso est régi na code de la famille. Naka oyo papa a balaki patiki bana soka kufi biloko yaka etika la karma na ba héritier. Toza na ba héritier ba bengi ya première catégorie, il y a deuxième catégorie, na troisième catégorie. Ba héritier à première catégorie est principalement bana ya mowei. Bana ya mouwei oyo abotaki yemoko poto babengi les enfants biologiques oyo babotami na kati ya libala ezala mosusu pe bana mosusu oyo bato bakanisaka na Congo babenga mi bana ya libanda mais mibeko azo reconnaître bana wana comme bana ya mouwei bana mosusu yemoki adoptaki bango. Deuxième catégorie ezao babengi père et mère bango baza bato bazuya en fait ezala d'abord conjoint survivant. Wana il faut na préciser parce que souvent batu ba négligaka na ba libote ebele omona mouwe ya kufi malgré balaki mais ba famille ba yeko déranger mwasi oya tiki conjoint sur atikali wana aya azana pe na deuxième catégorie et puis tozana père na mère parce que on est à terme ya loi et puis toye na troisième catégorie to moni ba cousin ba enfin ba oncle ndenge mibeko et prévoir. C'est pourquoi ceux qui mouwe ya kufi il faut d'abord qu'on fongo la succession. Succession wana bako désigner liquidateur. Liquidateur wana azana devoir ya ko vider pe mariage ba sala ki wana kotala. Est-ce que parce que moi si soka tikali et que ndako basombaki, ye peut-être pas azalaki dans abapesa ka mbongo na ye. Aza héritier à première catégorie te mais ndako basombaki wana a participaki. Il faut ba vider liquidation wana, liquidateur akotala mariage na bango, régime matrimonial na bango. Par ya mwasi wana bakolongola ye et puis bana baye na liquida na héritage ya papa na bango on a paro ya papa et puis mwasi pas ko revenir na plus tard na héritage ya mobali na ye. C'est pourquoi ko esengela kamingi soki mowe ya ki il faut que ça la succession ande ko permettre ko inventorier ba bien yon surtout moto azalaki na yango sur base ya wana bakoye ba droit ya moto tel mo boti akoki ko zala na bana sambo
to libwa selon ndenge ya tikaki. Mais pour na ba raison songolo pakala a désigné qui peut-être moi na moko na vivant na ye. Il se peut que tango achaki kombo ya mwana moko o achaki kombo na ye wana zaki majeur. Ba msu bana no moke. Il ngo bateki a déshérité ki bango. Mais achaki na kombo ya o wana po peut-être amonaki na ye na vivant peut-être azaki to pene na ye ou azalaki mayele mingi da désigné ki ye. Tant papa kokufa o wana effectivement comme ndako eza na kombo na ye. Mais loi est pas si possibilité na bao mususu bazo va se sentir lésé na comportement ya oyo ndako eza na kombo na ye lelo ba cours et tribunaux baza na compétence ya ko pesa bao wana mususu baza lésé pouvoir bien que ndako eza na kombo ya moko mais bango pe ba ko fongola action na justice ba juge bazali ba ko apprécier ko tala ba circonstance nini papa achaki ba o wana enfin achaki comme ndako na kombo ya moko donc akoki kozala na pouvoir moko absolu kaka te pour na ndako ezo ça faire partie na bango nyonso to. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Après 10 ans de mariage na couple moko bazobota te partenaire moko aza na droit ya kosenga na mususu akene kobota libanda. Kinshasa et l'équipe partout KNB l'autre qui na terrain na commune Kitambo pour na koza ba vie ba kinois ba c'est biso ceux qui na couple moko que ba sali 10 ans 12 to 15 ans de mariage bazobota te. Est-ce que l'un de conjoint moi si to mobile akotika ceux qui peut-être moi c'est akotika mobile na que bota moi na libanda ene na ndako to mobile akotika pe moi si que na libanda abota moi na ene na ndako personnellement nga na olinga ngote to pona ngai nga na deux cas soit tu continuer na état wana soit tu se séparer d'abord ngamba lingaki ye na monaki ye na sepelaki na ye na lingaki ye pas monaki nga sepelaki nanga. Mais bana bayaka pour compléter pour consolider soit tu vas en français ko cimenter bolingo mais bana te ke ba ko empêcher que notre amour et que liboso c'est bala bayete et ces et ya mambo ya kana vita ba lingite to za na bana ne denga na sale 21 naza ko bota te to zelaki na zibana na ngami bale soki to zalaki pressé libala foko zela po ba lobi na tango bisengo na tango pasi po kanga motema libala za pona basemeki te biso to bala ne biso mibale ata basemeki balobi biso to kolanda wana te to koyoka to ko supporter wana nioso. Je vais rester avec eux toute ma vie. Je préfère adopter les enfants kena kende kobota na mwasi mususu ou bien na tindikaye akende obota na mobali mususu po bana wana baza bana nangate et kozala propreté. Moi je suis chrétien otamina adopter bana. Bolandi bakino ndenge ba pesi ba point de vue na bango biso na KNB to koloba que moi nazali fruit ya bolingo moi nazali bénédiction moi na memaka sengo mo bo na couple soki bo monique na libala na bino que moi nazali indispensable alors esengeli bozwa solution moko entre bino soki pe bo monique moi na ta zate bo na bino na kimia essentiel bozala na bolingo na bino alors botika la bongo sans moi na ya alors on il faut ko supporter même ba soki ba lobi bo supporter bozala kaka ensemble sans moi na Kinshasa et l'équipe partout. Le cardinal Laurent Mosengo Passinia a célébré Eucharistie pour la marathon 2016 samedi le 14 mai à 16h na sanctuaire Notre-Dame de Fatima na Lindonge. Batata, bamama, pe bandeko nyonso ba auditeur ya Radio Maria, bobengami bino nyonso pour la célébrer fête ya marathon na tata archevêque na biso. Toyebi viva la musique ezalaka orchestre et salman na bastaf ya Papa Wemba lelo après liwa na ye
tokutanaki na Senado Papa Malongi, un de proche ya Papa Wemba, ayebisa biso ndenge nini orchestre wana kozala structuré pour ne pas tobungisa image ya vieux beaucoup. Kinshasa eleki partout KNB lelo toyeko okuta na Senado oyo azali directeur artistique ya Viva la Musica pe proche ya Papa Wemba ayebisa biso après liwa ya Papa Wemba nana kokumbela orchestre oyo Papa Wemba tiki. Ngana za Senado za directeur artistique ya Papa Wemba azali au cadre ya Viva la Musica, c'est musicien chanteur koloba ke mtako kumbela ngo très tôt les mois passés. Oui, mais musique ezali quoi? Musique ezali esprit, état d'esprit. Même vivre la musique a un moment état d'esprit. Je crois que qu'on désigne mutu yom totika la responsable, yom totika la leader, yom totika la boy. C'est pratiquement impossible, c'est toute la ligne. Parce que Papa Wemba a comme qui leader à désignation T, a comme qui leader naturellement. C'est quelque chose qui est naturel. On laisse les enfants s'exprimer comme il lui-même avait dit. La suite, on saura. Nana yoki ngamo personnellement nana yoki te musicien viva la musique. Alors que ngana quel successeur et orchestre. Bon, personnellement nana yoki te. Peut-être bazo les gars va m'aider musus. Mais je crois que c'est comme je viens de le dire là. Papa m'a sali testament ya sens wanate. D'abord à Kofi subitement na scène. Naïbité, il y a ça le testament on l'air nil. Kolobake, papa m'a tiré l'orchestre. Oui, a tiré le bis orchestre. Oui, a tiré le orchestre parce qu'il n'est plus. A tiré orchestre. La désignation à qui que ce soit té. A tiré orchestre. Il y a beaucoup de bureau à Viva la Musica. Il y a beaucoup d'administration à Viva la Musica. Qui est composé de moi-même Senado, BG Bessala, Cornélie Malongi, Kadoussa et la seule maman que nous avons, Marie-Laure. C'est ça qui compose le bureau de Viva la Musique. Nous sommes obligés de tout gérer pour ne pas qu'il y ait désordre au sein du groupe. De bien faire marcher l'orchestre et d'amener l'orchestre un peu plus loin. Mais je sais c'est difficile. C'est pas facile parce que lui-même leader parvenait. Nous n'allons pas faire égal à lui. À lui. Banakin, félicitations. Kine kobande bandelti suka. Bosali bolakisi. Oui, c'est un ami de bolakisa. Vraiment, bolakisi bosaki bananaye. Andeko na ye na opesa sous félicitations na bana ya matonge nyonso pour en tout cas na matonge zalaki soko simka rétroviseur à mutu bango bakangio bakena donc c'était vraiment OK pour na côté sécurité na féliciter pour bandeko mususu o ba yaki ko bande bandelti suka to zakana bango. Là je parle de le premier citoyen de la ville Yandre Kimbuta Mango Koto grand prêtre. Tu as bien fait ton travail. Pour Yebaï Kewane Koumani. Pour Yebaï Kewane Musée Mwalim. Foulangenge. Papa Mbabakala Djakou Bakala Sanata 100% star, 100% star. Que sais-je encore? Rossi, petit Rossi, tout ça là. Que sais-je encore? Notre père. Et voilà. Donc il y en a tant que je ne peux pas tout citer ici. Grand Mayas, grand frère propre. Moukouboua. Et non, ça, tous ces noms-là lui régissaient. Chacun appela à son peuple. Chacun appela de sa façon. Même dans le staff intérieur de lui. Ce n'est seulement pas Papa Wemba. Moi, ça me pèse de dire Papa Wemba. Non, grand frère propre. Merci na attention vous accorder qui na magazine bino to komi na suka ceux qui ont besoin ba saler leur couture ya solo kene na avenue ya la numéro 21 à maison Dorcas confection chez Mamie Dorcas Ville Kinshasa et l'équipe part.